Junior de Bundes TV. Ciao, yeah! Balandi ya Mayo Junior de Bundes TV. Alors, vous voyez les sous pour na kopasola, moi en poké oyo pour na bébé na biso, moi na biso, leki na biso ya bébé oyo azali koloba makambo lokola mukolo. Alors, nga azomona, alors éducation ya moi na eza nanu bien te. Alors, suivez, on va revenir. Yo. Lelo fait tabac. Dans fait tabino, yo moi muke. Non. Yo, ça moi muke. Yani yangu. Osaka mukolo. Yani yangu. Osaka mukolo. Yani yangu. Osaka mukolo moi muke. Yani yangu. Ba te ba so za mukolo moi muke. Yani yangu na yo batete yani yangu. Yani yangu. Sako za ni mukolo. Na ba mukolo na sibo. Baraka na mukolo. Ba mikolo na asna yo. Na sibo. Na bota mangaya ta bongo. Yo bota mano. Wandi na bota mano. Zongi lisusu pona kolobela lisolo ya éducation ya bana na biso. Alors na rosepela mingi bola na moi extrait ya vidéo oyo ya mwana na biso oyo ya muke ndenge azali ko répondre ba mikolo. Alors tokozonga susu poto pasola poke na biso. Alors suivez. What is the capital of Ghana? What is the capital of Nigeria? Tell me the capital of Ethiopia. Togo. Chile. Uganda. Mali. Argentina. Burkina Faso. Austria. Kenya. Israel. Barbados. Côte d'Ivoire. China. Canada. Brazil. Cuba. Colombia. Zambia. United Kingdom. Rwanda. Egypt. France. Germany. Italy. Portugal. Tanzania. United States of America. Russia. Holland. Guatemala. Guinea-Bissau. Hungary. India. Japan. Iraq. Kuwait. Liberia. Syria. Tunisia. Venezuela. Libya. What is the capital of Mexico? Netherlands. Morocco. Tell me the capital of New Zealand. New Zealand. Panama. Qatar. Peru. Senegal. Saudi Arabia. What is the capital of Sierra Leone? Mozambique. Tell me the capital of South Africa. Somalia. Spain. Kosovo. Uruguay. Thank you. Why are there power to? Ura. Chia wana mfofo na mo kumasi mwana oyo ndenge papa na ye azali kotangisa ye yiko lobaki batangisa ka ye ba pays ba président c'est que ba pays ba capitale ya ba mboka nyonso mususu na landaki ye aloba ba pays c'est que ba président nyonso ya monde ayebi ba kombo na bango ayebi na ba pays na bango ya muke mwana muke ayebi makambo ya kitoko oyo yiko lobaki ako aboutir kitoko ako sala eloko moko na futur ekozala très génial bato bakoka vous comprendre. Alors c'est ça que Mayo Junior de Bundes toza pour na éducation ya bana pe tozali ba parents alors toyebi
ndenge nini ya koéduquer bana pe alors yango wana parce que ezali responsabilité ya ba parents responsabilité ya ba parents eza kaka te ke olambelaka bana biloko ya kolia bafufu kolatisa bana komabina ou bien kosala soki bafeti soki nini non éducation eza nde première position eza na première position ya mpona mwana parce que ntango mwana azokola azomona yo mama ozofinga papa pe yo mama ozofinga bato ya nzela ozorépondre ozali kaka na baparole moko ya mabe na monoko na yo olingi kosambela te olingi makambo moko kaka ya mabe alors bana wana bakozala na éducation nini ozomona yango wana tozomona bana oyo nyonso oyo bazanga éducation awa pe tomone bango baza ebele bana mindele bakola surtout na bamama to nazobeta se te bamama nde bazobebisa bana ebele parce que bamama nyonso te mais il y a une grande partie ya bamama bana na bango nayebi ntango toyaki sika tomonaka mwana moke alingi komatela mama so mama répondre azorépondre insolemment c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas l'éducation parce que maman soki olobi parce que ayokaka yango epa baparent okoyoka non mwana ntango oyebisi ke mama ya papa oyo ezali te asengi yo eloko peut-être alobi non alingaki kende McDonald's bon mpona éducation ya bana McDonald's ezali place moko te kokende na bana chaque jour ou bien kotia bana na motu ke non il faut tokende kaka na McDonald's ou bien tokende kaka na nini non bana il faut kolambela bango na ndako bazalaki na motu ke McDonald's okende jour tel peut te programmer yango bokei parce que kuna na McDonald's nini ezalaka kuna ezali biloko moko ya mike enayebi ke biso nyonso tokenda tolia yango mais mpona bana il faut bazala na motu ke non toliaka na ndako ensemble ou bien toliaka na biso na ndako mais kuna tokendaka soki neti sorti moko obimisi bana parce que il faut kobimisa bana okenda bango placement na restaurant et puis McDonald's mais ezala chaque jour te parce que biloko wana balambelaka bango tout ezalaka nano na graisse mingi ezalaka na banini mingi graisse mingi ekomisaka bana minene yango wana bomoni bana ya bato mosusu baza minene mpo balingi kolia ba fast food mingi alors soko lambeli bana ata koza no papa oza yo moko bien mama oza yo moko koki kolambela bana na yo biloko kolia lambeli bango etusombeli bango ba spaghetti ojeli bango ba sauce nyonso yaka nango ya kosala deja okoki kosalela bango kaka que ezala ke bakoka kolia poke bazala na nzoto ya malamu yango bozomona bana ebele bazobeba alors tozona mo pause obenga bebe chou aza nani patro bebe chou mbai na obenga nani kasi te bebe aoyamba te kwa nini oswanaki yango boyamba o abeti makofi oh patro bebe chou beta makofi ya solo yango wana ezali que il faut tozala vraiment prudent mpona bana na biso tozala vraiment prudent mpona koéducation ya bana soki papa alobi ke bana il faut lelo bokolia McDonald's te ou bien bokolia place bokoye te bokosala boye te ezali te ke non papa alingi bana te non ezali te ke mama alingi ba soki mama aza makasi kote mosusu papa akozala pe faible que non papa azo encourager bana na ndenge ya mabe mais namona la plupart makambo wana ezalaka epai ya bamama parce que bamama bazalaka très faible amoni ke po soki akabwani na mobali na ye obe na copain na ye ekomi neti ye sikoyo azoluka azwa baavantage ke non baalingi bana mingi bana balinga ye mingi alors mais ezali eloko moko mabe papa azalaka bongo te papa azalaka kaka nini fo azala makasi alors soki yo olobi ke non nalingi te bana basala boye bakende boye mama akomona neti yo olingi bana te ozali neti boza sikoyo na contradictoire yango wana ebendaka baturaillement mingi yango wana ebendaka badivorce yango wana bato bakabwana ebele mpona makambo wana okomona papa alingi bana na ye ke aédike bango namona mondele moko azoyebisa mwasi na ye abi non bana tokende na bango na feti wana oyo anini wana bajoue wana te
parce que bamoni ke bazana mbongo muke bazana mbongo ebele te ya kokende kuna mama amoni ka neti non papa azo alingi bana te basakana bon tokende boki bakei kuna ekomi kuna bana bamati na babiloko wana basakani basombeli bango mpe babiloko akolia bamakambo esie balingi susu ntango basilisi nyonso balingi lisusu bakontinue kaka baje wana tandis ke nyonso ezalaki planifie ke non tokende place wana te tokende place tomoni ke eza moyenne ke tokoki kobalanse ekoka bango après ekomi bitumba à partir ya wana omoni ke désordre ekoti na famille wana mobali na mwasi na ye bakomi koyokana lisusu te mpona nini mama ailingai koyokela papa te papa amonaki deja mosika keno soki tokenda bana kuna ekopesa ke bana bakosakana bakotonda bana batondaka te kosakana bakozala kaka basakana kaka basakana alors ntango sikoyo bokozonga na ndako bana bakoluka susu balia olesai bango babiloko wana mike mike ntango bazongi na ndako bakoluka susu balia alors ntango bino bodepanse mbongo nyonso kuna na baje alors ekomi ke bana bakomaki kolela balingi susu ekontinue kaka allure wana ekontinue kaka feti wana ekontinue ambiance wana kwa ya bana ekontinue mais ezalaka bongo te alors tala papa alobi non tokende kuna te tokokende place mosusu bien tokokende jour mosusu boye aproklame place yango ke to bon tosali programme nyonso ezalaka na programme. Alors, bato ebele bayoki bakomprenaka na bango yango te yango nomona ke il y a des problèmes sur problèmes. Osomona biloko incompréhension moko ekotaka na makambo moko ezanga ntina soki ekoma tuna na niveau que lokuta ekoti na kati moyibi ekoti na kati kotonga ekoti na kati tiraillement ekoti na kati nyonso wana ya mabe wana eza satan akotaka ntango bino moko bofongoli banzela yo ozalaki na yo bien olingi ke tosala kaka eloko moko boye mpona ke nasepelisa ntango osali yango papa alobi non tosala yango te eloko wana ekocreye problème yo olobi yo te olingi bana na nga te peut-être kozala bana na ye ayaki na bango ou bien eza bana ya mobali o ekoti batiraillement non nga nalobaki boye mpona ni yo olingi boye te mais biso mibali toraisonnaka neti basi te biso mibali toraisonnaka ndenge mosusu yo ozoraisonne mwasi azoraisonne kaka o bana na ngai il faut balata bana na ngai il faut balia boye bana na ngai basi mais azobosana ke non lobi eza mokolo mosusu azobosana mais papa samonaki ke non bon maintenant tokosala programme eza boye yo sala boye lobi tokosala boye lobi wana ekozala boye alors papa sa proclamaki yango papa bazalaka très sage balingaka eloko nyonso eza programme epesa boproclame yango osali yango alors jour oyo boplanifie yaki mais bamama bazalaka bongo te bamama bazalaka soki aplanifie kaka eloko alingi kaka lelo ou bien asalaki o lobi tokokende place boye alingi kaka lobi bakende tandis ke ayebi programme ya papa te atuni kutu te akomona mbala moko atie mbala moko tokende tosala boye alors ayebi plan ya mobali te c'est ça qu'il y a des problèmes. Alors toye susu wana ezalaki mpona conseil gratuit mpona bandeko na biso ya basi na mibali seke baoyo bamarie baoyo baza na bana mike. Alors conseil gratuit Mayo Gino de Bundes TV ayeli bino conseil gratuit. Alors bosala attention côté wana obebisa bana te na bilia lia yango wana bana bazokoma minene yango wana mona bitumba ezokota na bandako yango wana kotonga ekomi lokuta ekomi lekindelo yango wana ozomona siko bato bakomi kokabwana. Alors dans le sens là soki bokabwani obebisi éducation ya bana et surtout soki botanga te alors papa aza na éducation ya mabe mama aza na éducation ya mabe koleka susu alors ezalaka kaka problème yango wana il faut moko azala très fort na éducation ya bana. Alors eza te ke mutu mosusu ya nzela oyo oyebi te place auta oyebi te eloko asala oyebi nini mboka auta te oyebi caractère na ye pe te yo okozwa responsabilité opesa ya bana na yo na moto wana. Alors oyebi caractère nini aza soki na kindoki
soki aza na makambo mabe soki aza soki violent oyebi yete. Alors jamais okozwa responsabilité otikela bana na yo motu mosusu yo moko ifozwa responsabilité ya bana na yo ata ezali ndenge nini. Mais soki olobi kaka opesa na responsabilité motu oyebi te yango tomona parents ebele bana na bango bazo violer bango epai ya bato mosusu parce que bazangi motu ezosala bien te motu ekomi kobeba. Alors yango wana sikoyo ezalaki conseil gratuit Mayo Gino de Bundes TV bo s'abonner bokozala dessus ezalaki conseil gratuit pour l'éducation ya ba bébé na biso oyo bazokola batanga malamu bazala l'éducation ya kitoko bakoka kosala ya bango pe vie na futur parce que bango pe bako éduquer bana na bango kaka ndenge bazu éducation ekomi histoire papa na ngai a éduquaki ngai boye mama na ngai asa lobelaki ngai boye éducation na ngai ezali boye te. Alors kotika te bana ta mozomona bazosala bêtise na présence na yo mama yo zoseka tika bango baza bana non soki eloko eza mabe omoni ke mwana azosala ngo azana na âge wana te ya kosala yango. Alors gangela mwana sur le champ non kosala yango te siko mama soki ogangeli wana akomi ke oh alingi bana te oh tika bango baza kaka bana parce que amoni entourage wana bato baza ebele c'est que yazomona ngo honneur moko boye eza neti envoûtement. Alors yazomona ngo honneur mais eza envoûtement. Alors c'est pas ça. Éducation ya mwana ezali asali mabe sur le champ gangela ye kosala ngo te obebengai na pembeni kosala ngo suste soko sali yango okozwa punition mwana kozala kobanga soki na sali yango vraiment bakogangela ngai osomo c'est un peu ça kozala kobanga ki ma camarade na bazala soki na sali papa kogangela ngai ou bien maman kogangela ngai po biso ba papa tozala soki neti omoni mwana linga salaire otali mwana misu ayebiki papa a sepeli na moté au mona ye moko a se retirer. C'est un peu ça, c'est pour l'éducation des enfants. Alors ezali conseil gratuit so qui neti aux éducation au raté na église na école na famille na école au raté na ba camarade ya malamu parce que ça ba camarade musupe ako conseiller yo na ndenge ya bien au accepter conseil wana alors kozwa éducation ya malamu. Alors ekoza la pe mobali na yo be mwasi na yo pe akoki ko conseiller yo ozwi pe éducation ya malamu. Mais soko koyika na batu oyo bazali ke baza a réfléchir ka bien te batu moko bazala na vie ya vive nduve bazala bango na vie moko kaka ya loyenge ya kolata ya kobina ya koseka seka pamba pamba sans tendresse ya kosala buzoba ezanga tina. Alors éducation ya bana nde ebeba place wana. Merci ezalaki ya bino Mayo Gino de Bundes TV. Alors tokoyela bino lisolo il y a comment les gens vivent en Europe. Prochainement toko relater bino comment les gens vivent en Europe ou bien aux États-Unis concernant ba salaire là-bas. Merci. On est ensemble. Makamu azali koloba botali différence ezali na mwana oya mususu oya lutiko kotanga papa na yazo tangisa ndenge ba pays ezala seka ba capitale ba pays nyonso na mwana na biso ndenge aza kolobela mikolo vraiment esali passe mingi. Alors bino ba parents na ngala kobeta seteke bo étiquer bana na bino botika biloko wana parce que oyo nyonso ezokuta pona éducation na bino ezalaki mabe ya mwana bana bakomi kobeba. Alors que vraiment pour persévérer dans la prière que nous avons vraiment à bannir bana wana na ba esprit wana ya mabe vraiment ezaki to côté pour na bana na biso ya mike pas comme en éducation neti ya ba mikolo na ndenge ya respecter. Alors c'est vraiment regrettable. Alors suivez Mayo sur Gino de Bundes TV pour vous la discuter. Merci. Bazala na 12 moko sozo lingesika ongande na we mwana mimwe pana ngeza tepo na zala na bana nga mikolo siko ba tonton wana niyibi wana lokuta wana nganyo solo balanga na ko respecter na ngai na otosa na ngai za na ngoshwa na yo me male mbekaka na ebika esimba kande bokabwa ni wana bakute na mutu noko yo mikolo na monyo moya boyetu na oya tano petit mobo abotana yuma mobo yuma na sundola ina bana ya wana okota na jango na okuba lingyo te mobandi da kutunga ale bino sikoyo ba mère poza maeli
yona mutu na nku bolingani te mais boza ba mi na ba réseaux sociaux nyonso na Facebook, Instagram, Snap, WhatsApp. Yo soki mikolo wana oza na vacances oke mosala te olakisaka ndaku olakisa mbetu olakisa salon cuisine salle de bain aomona ndenge atalaka na maske oyebi na Snap kuna atalaka yo na WhatsApp atalaka na maske yo oyeba te so ntango bokutana na ye et surtout yo zaka soko lambi mikolo oza na vacances olambi otie na mesa ozosnap et surtout armoire wana osala okomisa ndako na okoa boîte de nuit oza na champagne tous les sortes ya whisky yo ozala nango na ndako ya monaka yo atalaka ndongo alandelaka babiloko no wana siko ntango bokutana na ye petit frère ngande na abwe nalingaka baso bazala bacourageuse nalingaka baso baza baorganize yango ngande na abwe nalingaka baso bazala mitu likolo te mpo atalaka basnap na yo ayebi koza na ndako ya bien oza na mbeto ya bien oza na cuisine ya bien oza na salle de bain ya bien yango bayaka bongo ti ongane na abwe nalinga mwasi aza organize mwasi aza mature mwasi azaka courageuse nokenda boulot nga mpe na okende boulot wana komotia oppression ngande na abwe fona yaka daa na palais na mpo bapeti wana bayeba nga deja nga kobanda bomba nga botenga na olingo sérieux omoni bisika bakendaka na bato parce que amonaka babiloko na ba réseaux sociaux awa amonaka basnap na yo tant que oyebi ke motu wana olingi na oye te bokoma bami ti na niveau wana pourquoi bokoma ni bami pourquoi au numéro normal okopesa ye mais nzoka nde alandelaka yo ayebi déjà ayebi ekotelengi na kokotelela yo sur la parfum sur la parfum no kitoko pourquoi le parfum ni neti kaka kota na Sephora po somba po pesa o moyibi tu es bien habillé neti kaka kota na magasin sombelo bilamba moyibi ya abanda na Instagram no banda na photo no liboso ti atala kona Facebook yo yebata alandelaka vi na yo basnap no nyonso alupaka te ongalinga babiloko ba réseaux sociaux wana te ama kasi na omaske bambati bakomana ba faux compte ala faux compte ne moko atalaka yo mère tozwa mayele toujours même moral tokotika faire ote yo so moto aboyo mimona ndako na ye oke kotonga ye petu wana aza ndumba aza moto mambo ebele te bakoma oboya mibabino na bandako na bango parce que ozoya no na bosolo te oya noka posa l'aventure bana na bango bana na biso ya mike bazalaka so bamoni moto bakangama motu mbala moko oyoki bana wana bandeko ebele lelo baza na badifficulté bana na bango mikolo baleki na bango bakoma obenga bango bapapa badifficulté bamare bazosubir yango wana baboya mimona ndako te parce que po moto mimona ndako fazala convaincu boso yo yaki moko salika bamemoka na loyenge te akomemona ndako soki aza convaincu bana ebele lelo bazosuku bana bakoma odembe ya bapapa bato batonto ya bato na nzela omona mwana dembeli ye tonto ya bato mwana dembeli ye bana na biso bazosufli kola makambo za papa wana bakomemona ndako na loyenge te fo azala convaincu po amema yo po bana na mike ntango bamesana na yo apres nsima nango yo okei po asala nini akoma olanda kosima mpo na bana. Moi je salue Serge Mayomona. Hello everyone watching you from around the world. I've got some great news for you. Make sure you subscribe to the YouTube channel. Siko naye kopesa Ayo Gino de Bundes TV.